oyebi mission na ye yeba ke cour constitutionnel ejijaka banani bakonzi ebele te kaka baministre na bapremier ministre na banani ozoyoka deja moto ezosala nini Hippolyte esika azoto po mutu na bango kalumba bande kolia mbongo desordre lobi bolandaki alingeti alobi bomba po matata ponyo te koloba deju eleki na RFI alobi biloba yango alingeti abi te mwana tika mutu oyo tala bozala kimia justice amboke kozonga na nzela bakokanga miyibi nyonso matata ntango azalaki libanda ye moko alobaki nazonga na mboka nanga mpo na kokomforte nini justice parceke lelo komo oloba komi acharnement affronte kaka justice complot bakotaki tolobaki faci asalaka be yango bando omona bato bando bao idps azwa pouvoir te toboyi idps azwaka ta se nini bakabilisi babuli babi te bato tosimisi bango pouvoir tokobotola bango kala te bameki bamona ezosimba te ti bakokota baréunion faulu alobi mwana yo resu soni il faut tosangana kaka biso nyonso na bakabila tosala sangise kosala nini essentiel to atteindre objectif na biso tolongola fe tolobaka na bino awa nalobaka chaque jour politique ezalaka na kiennemi botyala yango na mutunga nayebisaka bino chaque jour awa il n'est jamais eu les ennemis politiques bazalaka te faulu azoloba idps akabwana na FCC ntango idps akabwana na FCC ye moko aseye nini muzito atali babia complot betra muzito aza esu na soni te abi eza complot étranger moyenga congolais de père de mère nakota makambo wana bozala kimia muzitu azobimisa barévélation muzitu esi alembi acomprendre ke ali makambo ezokende ata lelo tokende baélection moto abato félix félix aza na candidat te botanga nga ata candidat moko boyebi botanga ata moko boyebi moko apa candidat ezalaki kaka muzitu po muzitu aza congolais de père de mwasi na ye mpe aza de père de mais soki ozwi politique kanambe nationalité du mwasi na ye nationalité du ozwi mutu oyo fayulu ye moko nationalité du mwasi na ye nationalité du avant mboso alobi avant kopostule fo mwasi na yo mpe azala de père ozwi batota polo ya ezazaka congolais bazo bakomo na biso bala onga matata polo congolais olati bakomo na biso ozwi vital camere ekoloba kutu camere aza mwana ozone ese oyebi yango ti camere aza mwana ozone ayebisaka bino na loya camere aza mwana ozone na kala bavie na biso banaoloba nini bokende kosomba sike babiere bano bandoteka babiere bokende kosomba babiere mpo baburunde wana bazala ndako baburunde wana eza kuna mwaye kamera wanga na yango omoni bango nyonso bazotemela mboso oke eza mboso te eza likambo nde bakongole olobi te baétranger bamanipule biso mpe ebele cette fois-ci esengeli makambo wana esala nini Moïse Katumbi kutu koloba te ye kotala kaka na zo richesse bakongolais ezalaka nini zolo efimba te efimba te yo ozomona congolais aza na zolo efimba te sona congolais congolais azalaka jamais na zolo asonge congolais azalaka na zolo nini lobi bawati okota réunion 2 jours au samedi na Kingakati tolobaki na bino likopa na bango abu François Beya bana kopesa bango information makelele si yo charge ya sécurité oenregistraka tata mokonzi ya mboka na attention musala na kaka donc banda biso tozwa pouvoir akotisa Oli akotisa Félix na
na madame Nyakero na à l'écoute ayo masolo wana pona kene nango wa OK butu ndo kene kinga bazui oyebi na bakomoni bato wana bamelana makila batipa na bamelana nini makila mais lelo nzambe aza malamu tozwi François Beya ntango tolongo François Beya bulu yekeko ntina kinga kati na dega 0 bazoyeba te kobandela wapi kouta avant Félix auti koyebisa bagénéraux na yebisa bino awa baofficier militaire nyonso bazolela monoko nini Félix atali bango alobi seke bino bozokoka makambo te seke boza bainfiltre nde bozobunda bitumba wapi mpo ezalaka te ntango fo soki tokangi ye o Félix aza mabe bapesi mission na est azokoka mokoyoka kaka o Félix bakoti na kingaka te ezalaki samedi naloba na bino conférence oyo baorganizaki epe église catholique pa monseigneur ya responsable ya église catholique na Lubumbashi komona ekimike koyakaka ya moko Muteba ayaki na Kinshasa akendaki na kingakati bakutana na politika oyebi na ise bino mokolo mosusu mpona nini baprovince misusu basanganaka te babandolo bakeo biso bato banunu tosangana mpona mboka na biso bato bakongo tosangana mpona mboka na biso bakasayen biso baéquatorien bato nyonso basala yango te sur 26 province kaka province moko kaka bamesana oyo biso bakatanga mboka na biso bozowelela yango na ozowelela katanga na congolais loba nona moshe yo congolais ozowelela ko katanga na banani pe mutu azoorganize yango eglise ka ntango tolobaka katolike asambe omoni katolike batika kosambela banda IDPS azwa pouvoir batika makambo kosambela nayeso bino makambo solo badiversaire politique na biso c'est l'église ka biso na bango soki bakontinue bakozwa lumbe yango moni tonosema na katolike tolongwa nde tokoti na biso na kimbangise na baeglise na islam tokompane ke bango baosambela nzambe ya so katolike basambelaka lisusu te botola makambo monseigneur na bango aotoloba lobi o makambo esalama na assemblée nationale eza dictature esi makambo wana eza dictature bao baza kuna badepute national to depute national te ese biso IDPS soke kuna ese IDPS a majorité badepute eza bakongolais basangani baovote balwa bakola banani mpo bakongolais mais église catholique azonyo di lelo opesinga kutu likambo bana bazotanga te emo yango esoyeke bana école primaire baotanga te kaka église catholique nazobisa bino wana nde balobelaka te wana église catholique akolobela te leta mpe aza na nyongo na bango bakimangiste bazotangisa bamethodiste bazotangisa basambe de reve bazotangisa babwanamiste bazotangisa Ahmed Sali bazotangisa kaka église ka oyo eza IDPS makambo basalaka na 1990 tour oyo ekoleka lisusu na mboka babulaka biso tobosana histoire moto oyo Mobutu atilizaka bimisa 3e fois mpona kokombate Etienne Tshisekedi na Mulumba ezalaki mose que son nom ne repose en paix. Son nom ne repose en quoi? Son nom ne repose en quoi? bango nde bamema biso na bakrize oyo ti barwandais bayaka te na 97 basala nini ntango Mobutu aboyika korespecte makambo ya conférence nationale souveraine crise eyaka te seye nini pillage eyaka te seye nini likolo ya église nani siko babulai biso toza bana mike lelo bazobutala biso wana ezalaki Tshisekedi oyo nde eza série ya Félix be
Fachi be osimbi Fachi osimbi ba Congolais nyo osimbi ba taïde pesi nyo biso na exemple ese catholique a continuer to bando samla na église ka c'est to kozonga na église ka webi jour tendance à la chaque jeudi c'est au tonnerre ko bimana balabala yo kanisi bandima catholique banda obima eza biso ba combattre IDPS si o batu ba te bando bis ngala banda ko mobiliser batu to continue église ya annonciation ce qui met c'est sali to bimi bandimi église catholique bazongi mais biso ba combattre ko seni si o ba bando bule biso to bandimi na bango ala biso to anende ko ya pour to benga na politika to koma obi ba événement ba catholique ba sala biso to koma na nzela ba kima to seni biso aka na pompage a sango na biso malweka na biso sango mata moto azon sultana seni chance ka roza na bilama na ka sango bosani biso bandimi mutali bozozo kimezaki basango azwa moto 100 mètres moto tokei sango bose atiki na nzetela bango wana sunolo wande mais lelo bango wana bazobundisa IDPS ok biso tozo prôner état démocratique tozo prôner po tosunga peuple congolais na souffrance na ye tozoki mboka ese ekufa Kabila abomaki mboka baentreprise ya l'État asala nini aboma richesse ya mboka Kabila asala nini ateka soki tozwi bakabilisi bamilio baza nango église catholique aloba yango Kabila yanga wana ayana buti to na buti te ese lo nyana bena sota yo nga ezagi nga mutu ya za nango lelo biso ba Kongo to esie mune mais lelo ko molo bo kako tala ya moni samedi ba kotina réunion to beta na lisolo boye ba ke complot zo sala pona tata mo konziambo ya ona ebisa biso nyonso il faut tous la vigilant to défendre le pouvoir autre gens on a passe nana lo bagelo moko IDPS asali 37 ans kolonga limité timonga lema to sali 37 ans na nzela parce que yo kanisi nde to si pouvoir boye to tika ngoko na mandat moko bino kanisa ngo sur l'église catholique alemina e bakena bango na bra ba catholique pe azala kuna biso awa ezope Congo eso bazana zai bazana na Congo no biso tozana Félix ti nati ngana lo ba Félix ko umela talo ngana 2005 lobela réunion est Félix a umela alors ngana 2000 combien a umela te est 2050 c'est belé 2050 les ara lobby ate sur l'église catholique bozo nyonga pona nini est 2050 c'est belé bokanga motema bako mesato mesate Fayulu alobi o Assemblée nationale na tobo yango mais yemo Fayulu alobanga za président de la c'est président de la République azo senga dialogue alors senga dialogue pas bana kwa Félix alobi so lingi dialogue kutana na bataide o Fayulu moya limité so lingi dialogue biso tozana dialogue na biso to dialogue na Joseph Rengankoi wana nyonso bakomi konyonga pona muzitu akomi lokolo moko libanda lokolo moko na ka alobeli nini na réunion bakotaki matata ponyo bolandaki lobi vena biso alingeti Gilles que matata aza impliqué à solo na dossier ya nini ya kokanga longe alobi il faut justice asala nini donc semaine tokobanda bozala motema kokita mpe matata oyebi nga na lobaka babengaka aza professeur ya université papa akusa aza na réseau mo baklasse ota na réseau komisa biso baboma matata aza professeur ya université ayebi constitution de la république koleka ngai loi elobi avant kopostule na candidat président de la république il faut parti politique na yo ezala na etandi nyonso de la république
so ebisanga matata parti potine ebotami ngolo nini na Kinshasa apamba kutu nano ekabwani na bakomunité nano eyokani te ezalaka na mutu na ye na mwa bandeko na yo asangisaki me azoloba kopostile na ozomona ye mo baklase batanga ezokomisa bango nini ntango mboso azoloba esei mpona kopostile il faut parti potino erenir ne fiske parti potino insiste pendant 10 ans ese mboso asali mabe eza kutu mboso te eza badepute na ntango bazoloba ke parti politique na yo il fait banda koaligner au-delà 300 députés nationaux soki okoki te moyo postule ese eza idps azosala yango ese eza félix eza badepute félix kutu makambo wana akipaka te bakoti complot na bango na kingakati susi na bango kaka félix akende idps akende dictature ekomi na mboka pasi ekomi na mboka baotuna batakaluka alobi faulu soko meki oya tokotumbwa nde ese eza biso to eza batakaluka soit diza bandeko na kwa muzito akoma boya yango muzito so alobi o mutana masimanima muzito abilo kuta luvunu azala na epangi ese eza biso eza ndeko de musi oyo batikelaki mapasa biso toza kaka na nini babenga yango nini bona bango lamuka oyo biso toza kaka na lamuka biso toza kaka na lamuka oke Tshisekedi Félix alamusa biso lelo bango nyonso bazolela bazotubela na kati ya kingakati mbutu ekoti kuna Kabila bazokotisa congrès na mois de juin mais l'église catholique na sango organisé forum yango ebandi lelo ezala 3 jours forum bakatange barepresentant na bango déjà baza mais pour cette église catholique il faut Katumbi akutana fara na Hippolyte nani batu bapesaka baétranger banationalité ezalaka kaka église nini nalesa bino makambo ya solo Kiungu la seule église oyo epesaka bato banationalité congolaise c'est l'église catholique tala lelo bakomi koloba o Katumbi na Kabila baza bacongolais de père et de mère o basangana basolola mpo bamimisa bacandidat o Félix doit partir, Félix est en train de manipuler, Félix basite bakombo nyonso babisi pe perdre les marches pas c'est Ramajan ça o Chada akomi déjà na idée politique ennemi azalaka te nalobaka chaque jour soki oyoki bapolitisien bayoswana yo kotiango okotikala na libumutu po basuka nango mona bango bayokani yo tika na soni politique eza monde moko très mystique baennemi bazalaka kuna te ezalaka kuna intérêt so intérêt eza basaya nini basangani so intérêt eza basaya nini basangani bango nyonso baétranger lelo babeti dio na kingakati le Kamere, le Fayulu, le Katumbi, le Kabila muzito abi nga makambo wana abenani na atiki bango bana bango eza nini tolobaki na bino makambo Kagame akende kosala Brazzaville oyo azwi 120 hectares mpona kokende kotya bato kuna bayende kosala bilanga oke na mboka na ye espace kosala bilanga esai nini wana nyonso aremarke Kobat na kolta oyo ateka yango lisusu premier producteur ya baminere na biso eza Rwanda na mboka na ye eza te mais ateka yango des autres mpe so otali Rwanda tala Rwanda etongama na mbongo banani na makila banani
plan na bango komi lokola bakomi ko échouer na este baya siko peme na Kinshasa ba Congo maluku po baye bokotisa bainfiltre na bango kuna mpona bakoma peme na Kinshasa bakreaka banini badésordre po bameki na bapoison balesi Félix bapoison désordre esimbi Félix aza ya Nzambe bameki na bacoup d'état esimbi balembi babi te moto oyo tosikele kaka na insécurité mpona bitumba trouble esa nini ekota mais Fayulu oyo bandaki koloba tobenga na Kabila mais ake kondima makambo wana mais ye azalaki moto ya liboso obe Kabila esa nini Fayulu azalaki moto ya liboso alobaki bakanga matata mpo mpona bokanga Lonzo mais lelo oyo na matata bakomi mutu batuni ye pa mozitu balakisi video ya Fayulu tala makambo olobaki mpo ya matata sika olobi nini abio ce n'est pas moi or bafayulu bakoma mibaa donc nyonso bakomi kowangana mpona nini aremarke déjà complot bango bakosala contre la république eza mpona Félix te mpo Félix aza moto akoolongwa mais Congo kotikala pour le Congolais or soki règne barwanda ezongi lisusu mpona Congo vraiment esili mpona biso yango ozomona bagare na bango nyonso eza nde kobundisa mpe kolongola tata mokonzi ya nini nayebisa bino mission ya Félix na kati ya Congo kosilisa reine na barwandais kosilisa reine ya baétranger na kati ya république démocratique esengeli barwandais na mboka oyo bazwa sous pouvoir chaque pays a récupéré bato na ye yango ozomona eza important na mois de juillet début juillet papa azoya na kati ya république démocratique du Congo depuis 1985 ntango Jean-Paul de ayaka awa abimisaki Denis Kadima toloba esu politiki te tozu politiki totiki d'ailleurs na seni nde bokabolaka biso tolongwe mais bazolandela yango esu mpona ntango bapesa bango bajip pa Félix esengeli baboya batosoma bajip moko eza na valeur ya 85 000 $. Ntango bapesi yo esengeli osala nini oyo bate mbongo wana bakisela yango bafonctionnaire mais yo ozwi yo boyaka te donc na kati ya plan na bango baosali na kinga kati samedi na juin PPRD oyo tobenga bato na biso ya PPRD bazolongola Chadar batie déjà commission EDOC ezopréparé congrès na bango na mois de juin selon bakabiliste bana bango esengeli Kabila asala nini abozonga na 2023 or Félix abandaki manda na ye na 2000 combien 2020 pour 2029 Félix akabwanaki FCC cash esalaki na 2000 combien 2020 donc 2 ans oyo Ilukamba pepe azwaki moya tokonte yango donc les élections aura bel et bien na 2000 combien 25 pour ne permettre na CENI asala recensement na identification bapesa citoyen congolais carte pour nini pour identité pour depuis ce 67 ce 77 banda bato mobutu apesa bato ba 74 ti lelo ngakutu nazala nango te yango eza obligé CENI esi babudgétisa azozwa déjà mbongo donc d'ici là azolance recensement na identification na makambo ba province 145 provinces territoire pardon le président de la république alingi sur kopesa moko mbala moko te azopesa palier par palier bakoni par exemple 10 provinces bazwi moko basala nini batali bango so ete bien bazwi sur kote mosusu 10 basala nini mpo na leta azwa ntan ya kosala nini ya kokontrole bango ndenge nini bazogere mbo
donc ozomona nga nazoloba yare nyonso soki bolandaki lobi na RFI meme radio Kapi na makambo lelo ezoleka na Katanga ntango président de la république ayende kobengisa bato nyonso Katumbi ayaki te Kabila pasele nini sango na bino wana abengisi bato wana okomona bozoloba awa ye pa ayaki te mais oyo aye abengisi bango kaka baétranger na mabele ya congolais po esika banda kotisa manduki na Tanganyika ntango zo azala ye kuna boya bakotisa yango lisusu bulu yeke koti entre bango na miniti opposition eza te Fayulu azobunda likambo ya nationalité Matata azobunda likambo ya justice nani Moïse Katumbi azobunda likambo de PRD boyebisanga candidat suni na tikali Kamera azobunda likambo ya ji po procès déjà ezongaki Muzito alobi akopostule na ye te bozala kimia Muzito mission na ye tokoyebisa bino mikolo bino moko bandolanda ye boyoka ndenge na bandobimisa barévélation ndambu politique eza oyo tomonaka te politique esalamaka na cc oyo bato bamonaka yango esalamaka te oyo bato badéclare yango elobomaka te mais na cc politique esalaka nini nde esalamaka so bokemake Kinshasa eza na bouillation mbutu ozomona Kinshasa Gentini azodijango comme il faut te lelo Gentini so okei na ACP po Gentini parti politique na ekomona yango ACP eza face à permanence ya IDPS siège ya IDPS so okei kuna lelo okomona Gentini abotoli IDPS bato lelo bato bakomi permanence na biso ezalaki soko leki omoni bato ebele mais lelo soko leki moamona esu bato nyonso bakei pa Gentini moneya nini mpo na lunyeka Augustin Kabuya azoboma para mais toyebi ke président de la République esazwi bagrande décision pour na parti donc d'ici là bomona changement ezokota na kati ya parti mpo na remarke bato atikeli responsabilité ya parti baosala mosala comme il faut te eza na baprovince IDPS après de la province likolo ya Kiseka ka likolo mpo na mbongo mais makambo eza mingi ya kosolola boyebi ke temps esika okende lelo eza ferie mais biso tokendaka koluka kwa toza deja 8h passé baloba président Eric abakisa mwa moke mpo ngana na bandenge bakotire merci beaucoup atama moke